maman Nabiso, maman Kwakiadi, ya Zali, conseillère direct, ya Tata Simo Kimbangu, Kiangani. Amake sama Yesu Kristo muvita menoa Tutalanga ka Yesu yani vijangu Yesu ikunda kwena ukutu gyatisa Unantu ambido wa Solo maman Nabiso a outaki kotika biso nde émission Révélation Kimbangu et pensa qui rendre hommage toko immortaliser mokolo mwalelo tata maman Vanda Landa nini oyo tokoloba mokolo mwalelo nande ko Jospin Loanga mbote ndeko Loanga mbote papa Moïse Révélation Kimbangu ezali esengo pona biso ya koyamba lisusu lelo na pato na biso émission Révélation Kimbangu ya solo ndeko Loanga centenaire ya Lingomba Kimbangu c'était uti koleka tomona kiyo na exposition na kati ya musée émission Révélation Kimbangu etondi obotondi na ndengo défendre tata Simo Kimbangu voilà ndeko Loanga outi bongo mboka Egypte okoyi koyebisa biso bit ya voyage no ezalaki nini Monokumbwase ye mwana ye tata mwanda velela grand boussole yave sa divinité Zambia mpungu ntulendo mutu ya liboso mutu ya suka Papa Simo Kimbangu Kiangani pevi ya longo nzambe na biso bit ya mobembo ezalaki retombé ya centenaire mobunkama ya lingomba pe ya idéologie ya lekimbangisme moko oyo ya bato emonanaki na boyebi ya bakoko na biso esengaki ete 100 ans na yango ezala célébré na Congo Kinshasa na kamba Nouvelle-Jérusalem inauguration ya musée Tata Kimbangu elakisaki Fox na mokili nde na wana ozonga na ngai mokonzi ya mboka amonaki ete mosala esali malamu na mwana mboka oyo na tomboli bendele na etake artiste de la nation yango na ponamaki ko représenter l'Union africaine surtout qu'Afrique centrale SADC région à Grand Lac na Égypte na kati Égypte et puis na musée ya civilisation européenne na Turquie ni salamaki ezalaki grand rencontre ya ba musée ya ba archéologue ya monde ya ba muséologue ya ba égyptologue okay. Likambo monene ya ki wana ete balakisa na 22 momi okay. Uta ba siècle o eleki mokili mona bango baza ponini pourquoi et chacun ya ba archéologue chacun ya ba docteur baya ba décortiquer pour être tout tranché tout bongisa lisitoile ya mokili to bongisa yango pambate mokili eyeba solo et ba manuscrit oyo ezalaki kokundwama na bandeko ba archéologue oyo ezalaki na désert komona na tombe ya un grand prêtre oyo ezako sa contradiction ya Bible imprimée chez les blancs les occidentaux bien sûr il a fallu ko décortiquer ba papyrus wana et koyeba kokoma sikoyo sens ya histoire l'histoire to ki pezebi koyeba kokoma sens ya buku
ya sika lolenge nini bazongisa koleloko na place na ye quand nazolobela koleloko bien sûr Afrique. Voilà nde nazwaki bénédiction ya Grand Boussole bakonzi ya mboka nde nabembukaki na mokili ya Turquie et puis na mokili ya Égypte. Apport na yo ndeko Lwanga na tournée outi kosala ya monene nini oyo okendaki ko apporter kuna ya sika o ezalaki te? Eloko oyo nga nakendaki ko apporter ezali l'histoire de kimbanguisme parce que mokili bakomi bato balobi ba historien bato basali baike makambo kasi l'histoire de kimbanguisme banda ekomami esali déjà bambula ebele mama komi mama mobimba papa komi pe papa mobimba na banza tango papa Fumalonga komi livre wana bato ebele awa même bambuta na biso baza na sima kamera na babotami te c'est que ezali buku ya kala mais na égoïsme ya kobomba solo bato bakundaki nzoka mwinda to tie na se ya mesa pour le bimaka kaka namonaki que ezali la seule clé nakende koloba oleke naza na mayele o ngai na zana yango étant que humain kasi kokoma na ngai na civilisation na musée ya civilisation na musée oyo ya civilisation européenne à Turquie kuna ezalaki na conférence esalamaki pour 2h30 conférence wana ezalaki ete ke bato bapesa lumière d'où vient l'homme occident abimeli wapi aza moto liboso so aza moto liboso pourquoi l'Égypte antique eza coexister kolaksa ba objets anciens debe salamaki likolo to bembuki Égypte tant to komi na cœur nde place oyo nakendaki kolakisa apport par rapport ya défense na ngai par rapport ya mémo na ngai oyo nazwaki oyo natangeli yo l'histoire de kimbanguisme to pe to ebi na kombo ya livre vert. Ndeko Jospin Lwanga ozali moko ya baye culturel okomi kuna na ba tourner na yo ba révélation nini oyo tant que kimbangiste to chercher okutanaki na yango? Ba révélation on a nakutani na yango sur le plan scientifique d'abord et sur le plan spirituel et sur le plan charnel ezalaki ba révélation moko grave parce que bato bamesana na ba rencontre moko ya babongo baye kaka basali o ba memo bakomela bango esili l'histoire ya mokili et continue na nga na potopoto nga na monaki yango ezalaki la seule occasion à ne pas rater que le 6 avril netobaki le 6 avril 2021 to kotaki déjà na avion ya SKK oyo rien et kozala ndenge ezalaki na kala normalement nouvelle ère wana epesi biso Tata Kimbangu révélateur des choses cachées makambo nyonso ya molili esengaki ebima na tous les trois étapes onga na lobby okoma na biso na musée ya antiquité bayambaki tous les archéologues tous les mégiologues tous les docteurs hein, et bana oyo bazali na koyekola bazali na se ya kelasi tel que bana G3 bana L1 L2 et baza ko préparer ba doctorat na bango esengaki na bango pe ba apprendre tant nazo ba bana na lobby te ke bana na mbula po batata bali mais na ba bana na bwania na boyeba normalement chaque motobi ke bisika utaki selon ba pays ali émerger na culture nde ba pesa ki maloba biso to na tiers monde to ko maloba suka nzoka moto asuka la moto liboso OK kolanda défense ya baninga tant on azwaki maloba nakendaki droit au but que l'histoire ezali dévié falsifié lelo oyo histoire oyo botangi wa bozoloba oyo batu balobi oyo ba grand éminence de docteurs batangi pe baloba c'est faux parce que je suis sûr un certain moi je suis un archéologue na passa pe awa malgré na salango d'une manière artisane parce que na kendaki te na ba université comme vous mais na kendaki na ba zone à fouille et na yebi et na ba zone à fouille quelques objets na époque na biso na ba 2000 ans auto découvert oyo pe ezalaki déjà avant je n'ai jamais vu l'histoire ya l'homme occident ezana masia mabele na fouille alors d'où que mutu mwindo auti na source na centre ya Congo l'homme bantu muntu
oyo a créé humanité oyo azaki na force à savoir a créé balier funéraire a bombi moto poto mona momi a taillé bois a taillé pierre a sali mai a bombi na sia mai ezola kisake to épuiser connaissance na biso plus loin bien noir. L'humanité, d'où vient l'humanité et où na mokili na biso ya Congo. Siko l'Égypte antique avant existé tozana mathématique l'os du Shango o ezaki na est muku wana o ezali mathématique ezola kisana tous les angles ya culture que l'homme congolais l'homme bantou nde mutu a inventé science. Science wana yango to salela lelo bas scanner tozana ngwao tous les calculatrices tous les mesures bref mathématiques yango autosala siko na ina yeba toza ba archéologue toza na grand musée antique avant to kende musée civilisation avant to ke Gizeh avant to kende bibliothèque d'Alexandrie to musée papyrus ndenge za programmé to kota totala moi soki nazali lelo awa présent nazo représenter tous mes ancêtres. La réincarnation existe chez nous dans notre culture. Voilà, qui nous 4400 ans d'esclavage spirituel où l'homme noir a bloqué, qui nous qualification qui na poso, nazo le racisme mais na linga qui na éclairci. Là je parle na bango ko éclaircir bino d'où vient l'homme noir na botaka tous les posos. Ce qui vous êtes capable de prouver les contraires, tous en musée, tous en sous-sol, là wana na bomi connaissance nangai état intellectuel africain. Mais si vous allez na ligne nengazo kende, est-ce que vous êtes capable de commenter cette humanité que batablo nga la mimi papa Kimbangu, yenda zali nzambe et puis l'Afrique ezali berceau civilisation, il y a connaissance na moni docteur, directeur, il y a musée, il y a Tikita Katingai. Alobi, vous avez raison. Oyo, monsieur l'artiste Azoloba, l'archéologue, Azalina sens. Mais, programme oyo komami ya histoire, to ya muséologie, et pesi likambo, mingi, et talisi na côté ya mensonge. Mensonge parce que, tous en a quatre musée, wana tango lo babato bazana ba graduat bato bazana ba licence ba komaki lokola dessus en fait. Okay. Alors top kenda visite to moni que l'artiste ozali capable ya relaxa biso pe ko conduire événement la rencontre des de musées et des archéologues ya monde. Nandima ki charge wana ndeto visita ki entièrement musée mobimba wana ya antiquité. Nous sauté parce qu'ils ont un million des objets dans le quartier. L'objet principal, voilà, chargé antiquité, qui a Pessingambote, et puis le programme numérique directement, il y a misé à la civilisation, Nomoni, to Bembukaki, na Mutuka, Longwa, cœur, ti na banlieue, parce que nous avons un banlieue, et ils ont ancien ville, mais côté on a cœur, là c'est misé à la civilisation, et to Raminde Kuna, Ntiki, to Ntumpa, to molile kendaki komonana na mpole ya exposition. Molile kendaki komonana na mpole. Elingo la kisani. Nini penze bimaki kuna ndeko saskalwa. Kokoma la biso na musée à civilisation, premier archéologue, le docteur Mohamed Ouazali, directeur ya musée ya civilisation, aza parmi banganga minene ya archéologie na monde. Yenda pesa kabato ba confirmation to ba diplôme il y a archéologie pour confirmer ce qui vraiment comme une capacité à temps il y a connaissance parce qu'il y a des branches o eza ya branche ya lokuta pe boye bien solo ayambaki biso na porte à saluaki na ministre ya culture chargé ya culture ya présidence délégation nyonso ya ki wana ba éminence nyonso pe baiki bato ba otaki mokili to kotaki na musée yamboete to sengaki na biso to visiter musée na visite na biso na kati ya musée ya civilisation tozwa qui part dans un réunion pour na koloba le lenge nini déroulement ya événement au salama parce que toute na ba nation ebele chacun a na démarche na ye na façon na oyo ya osalela likambo batata ba mama papa Moïse
babi yo ozali wana kamba événement parce que nazalaki na 3 figures nazalaki aussi artiste comme peintre comme sculpteur tandis que bato tout qui sont des archéologues les historiens bato beaucoup bato maloba ya science et sengaki na biso avant événement tokotana réserve à musée na sous-sol kokota na biso kuna déplacer biso banso toke komona na yambo banzoto ba momi donc bembeto ba corps ya ba pharaon nyonso ya ba dynastie le 22 na ba reine kasi le pharaon le premier au biso to monaki na premier entrée qui noir ba pesi histoire na yango pe na kota ki na ngo de ba recherche avant ba bengi Thotmoses premier Thotmoses premier zali malformation oyo bango ba déformer ko bengelo ezali tout monsi na Kikongo wana eza na Kikongo parce que même hiéroglyphe eza Kikongo aussi na pyramide na monaki ba mandombe donc voilà pourquoi Nzamba a révélé encore une fois de nouveau ma écriture mandombe tout monsi mutu moko donc mutu guide wana eza na bato ba yebi guide o azwa kotambusa to kende kaka wana omoni ba pharaon le premier azaki Nzambe yemtaki ko éclairer tant bazo expliquer Thotmoses selon bango tout monde si selon vraie appellation alors tant akomaki na Égypte yaki noir yemta salaki pole engela na Égypte ya utaki na centre mundila Congo mundila Congo ezali chemin hein oyo tata Kimbangu abimaki Nzambe ampungu tulendo na première venue na ye ayaki pe abimaki na peuple bantu muntu mosi ayaki ko vanda na peuple na ye na Égypte bakoko na biso nde ba construit na désert kasi alimentaire na ye biloko bande ko lia makambo banso bande ko uta toujours na centre en Congo pona koya na Égypte antique yem ta vanisa ki dynastie yem ta sali ba pyramide mayele nyonso ya création sika azana cheveux crépil bango nyonso tous les pharaons sont des noirs na mama oyo accompagné qui azalaki reine oya vandisaki administration le lenge moko roi ozonga tant tata Kimbangu azongi na deuxième veni na na 1800 accompagné susu na mama mozu et lenge roi ko salama aye ko kenda lisusu na troisième veni take papa Diangenda et 4 générations oye kitana akoma siko na 51 par 3 4e génération boussole papa Simo Kimbangu kiangani au moins na kena yango donc comme on a pas petit Jésus la fille c'est ko ba manyoko ba monganza biloko to wana ezali biloko nani mutabande ko le biloko wana le pharaon tout monsi so abengi Kimbangu révélateur des choses cachées oya pesa qui sont les créateurs Dieu kasi na ba outillage abanda osalela ba flict abanda ko beta na bois wenge sculpture na ezali représenter bo moni soji tant azoni na deuxième venue na l'homme en panne na wana idem totali corps to travailler archéologie ba mesure na scanner tout ebimisi et on a zwa ki discours na ici bango il est temps to commence histoire ya mokili na bosolo Nzambe aza moto muindu Kimbangu sikoyo comment Kimbangu wana ngana tiki ye na 4e venue na ye na 4 générations na ya vandi boussole to benge na WhatsApp ko si ça na silisi discours na ba déclaration ba grande ligne imposition et kimbanguisme pour pesa biso na ba manuscrit o découvert qui auto découvrir que voilà l'histoire il y a Bible les ali falsifié donc ils a plus de 70% à l'okuta les 30% etikali na ba zone parce que tous les endroits ba tangi na Bible salama awa na nzila Congo na est na Congo central partout biké na do ba Congo kaka il y a Berlin mais tous les royaumes qui sont des petits naissances empire égyptien et consort voilà tu ko conclure ba beti maboko na kanse ba obenga na ngai to ba beti maboko confirmer et sili nde omoni tozwaki ba photo ba prise ba photo libanda place ba chaîne internationale ko lakisa ke bandimi makambo ebisi ba confirmer puis le docteur alobi thèse na ngai et pâté parcours archéologique il y a Afrique ba pesingai titre il y a docteur si je vais cérémonie salama dans un mois na befona zonga na pas bosso na zonga Égypte juste ba kende ko pesa ba honneur na bango ndenge esengeli nde to ko kende gize na kati ya pyramide na vallée du roi tout na koti na ba sous-sol wana ba fouille ezolakisa biso kaka l'histoire ndenge utana imani d'ailleurs ba fresque eza connaît la ndenge vraiment l'histoire ezaki tranchée na tout monde aussi hein
tot mozuben Ouais, ezali tata Kimbangu. ndenge na baswa na balubakati babenge ntutu. Okay. Voilà. Donc on appelle ça qui ligne wana. Na ko invitation ya okena musée papyrus. Place au premier papier biso bakoko na biso basalaki na papyrus nde na ki ko bembuka na grande bibliothèque d'Alexandrie pour na ko défendre mémoire wana etikala na ba archive ya Égypte pe ya monde. Après tini no tika ki kuna na grande bibliothèque d'Alexandrie. Grande bibliothèque d'Alexandrie bazalaki étonné komona l'histoire de kimbangisme na ne o ekomami osolo takuna ba reconnaître avant te ba ebité débat au kendaki kotika livre ya l'histoire de Kimbangu pour défendre cause ya humanité. Okay. Na grande bibliothèque place au ba iba moi mon keka ne basali biblia pe ba falsifier histoire. Okay. Na regrouper tous les archives antiques ezakuna na relier on attaque contemporaine histoire de kimbangisme si bango faut retourner na source. Voilà pourquoi Nzambe ezali papa Kimbangu par rapport à tout mot sindenge touti po TV zangonga normalement ba détail tozo koma ba Holanda. Bref, natala banganga minene bande ko poser ba question ba beti mabongo pesa ki vendredi dimanche na monde arabe ba pesinga ba brevet et puis ba pesinga ba bouquet musuna zonga nango ya antique de ba pesinga ba papyrus wana bomona ki na bilo musu to ko tanga te ko zonga en Égypte au sali réunion et puis ba confinement et côté mémo ya antiquité et archéologie et là qu'ici que ba fouille ko ya gouvernement et ko banda entre l'Union africaine pour te ba fouille et bima a place Christ babaka qui est histoire auto ba betela bino ya Moïse tous les slogans là et salama awa Bible n'a jamais été écrit par un apôtre ou Moïse ou comment non ezali idée à bato ba penser qui par rapport ya ba antiquité na biso de ba ki ko koma yango na ko imprimer na Vénus mais source ya ba nzoto source ya ba objet ni les rose-croix ni la franc-maçonnerie ezali ba kolo pyramide to ba kolo civilisation mais c'est faux et archi faux ezali science o eutaki na Kimbangu dans les kimbangisme bani na antiquité avant to benga église mot église euti na grec. Voilà un peu ba preuve wana que tous ala ba kolo religion tous ala ba kolo croyance voilà biso waki na croyance ya kondimela tout le monde aussi o azala ki nzambe représenter na peuple lelo à la kisi génération on n'a pas ko libérer ce qu'on a na boumbu o toto kende nango spirituel. Voilà un peu conclusion à voyage Égypte to e kozonga na musée ya Égypte na musée ya Turquie pour na to e ko conclure mondela yebisiko ke ndakisa civilisation européenne antiquité et outil en Égypte mais outil en Congo wana que je parle aujourd'hui c'est Bexo le kimbangisme Kamba. Voilà pourquoi quand on a zonga ki na Kamba na koma ki na aéroport directement na passé Kamba na pesi boussole ba manuscrit na pesi ba papyrus na pesi bilo mususu ezaki na kantimini tango pesi maloba mo moke o na sala ki wana alobi yango oui ndio tozoko kenda place moto muindo akomi moto muindo ayebi soka kufite akoma maele te mais lipa lokuta et bongo na kazelo tozoko kende. Après le 12 octobre, moi souffle au batikeli bango entre le 6 avril et le 12 octobre transition Nzamba Katalika Monae Congo voilà Belgique le lo procès komi ba œuvre zozonga na passage nanga to ko zo ba mo bimi na Italie et senga ki est noir. Bon koloba eza honneur nanga te mais ya le kimbangisme bien sûr parce que nga tikali ko sala ni likambo ezaki na maele Nzamba ozo bazoba akomisi bango bato maele po ete mokilier mona réellement que ba université faut kanga ba école la théologie ba tangela jamais théologie faut kanga bible déjà catholique au koma ya bango na éviter ba chrétien falsifier ba koma nini voilà livre vrai ezaki référence déjà confirmé puis ba kimbangiste bible ezaka comme référence tout simplement parce que toi na modernisation il a fallu ntombi kokota po ete bobenda bokanga moyibi eloko oya yibaki to salaki mobembo na mboka Égypte sika oyo tuye bongo na mboka ya Kinshasa ya solo bandeko bazali kotala émission révélation Kimbangu ya mokolo malelo bazali komona liboso na biso portrait oyo ezali na elongi ya mama ndeko Jospin Loanga bandeko bazali kotala biso bayeba moto azali na portrait kombo na enani moto azali na portrait azali nkumu monene nganga monene mama conseiller direct mama Suzanne Kwankiadi ya azali na koloba koko ya yambo ya ba papa misato ndenge tobengi biso bana na bato kasi banzambe papa kisolokele lokelo papa dialonga na kiangani papa diangenda kotima mama azali na histoire monene na kati ya Congo to Afrique et puis dans le kimbangisme azali memo bibliothèque
vivant oyo toza na ye totikali na ye seko kasi asali mobembo molai po ete kokende kosekwisa to kobikisa moto moyindo oyo aza na boumba 4400 ans. Voilà na foi kimbangiste biso toza na croyance moko direct na nzambe, communion direct. So le moment na nzambe lia na ye o partager na ye o mona tout monde aussi boussole ya ma benga boussole. Voilà mama atiki biso na bonzoto ndenge za kanzoto elembi esengaka ete ekenda kopema kasi na molimo eza mabongisi o ebongisa maki ye moko asengaki de vivant il faut na kenda botika ngana kenda po ete eza makambo esengi ekosala après 21 makambo ezosalama o nano eleka na humanité te toyebaka te un jour Belgique azongisa ba Eve toyebaka te un jour tata kimbango akota na musée ya civilisation pe tot mozisa omonana lolenge moko ntumpa to likamusi oyo esami ya mama kasi lokola biso tolelaka na pinzoli te to célébraka parce que te pamba te moto akufaka te eza kwa lisango te yo zwi mibale okoni na mabele o ekufi te eke boti po ete ebimisa kona wana ebimisa multiple masango lolenge moko nde mama koti na gloire na nkamba Nouvelle Jérusalem yango arkima au centre de recherche longo nanga le fondateur le directeur et puis directeur à musée Loranga to mona ki ete mama kota pe na musée ko immortaliser mama Suzanne Kwankiadi amona papa Kimbango amona mama Molo akaba bolenge na ye pamba te yazaki koyamba bayike bato ba ko uta partout kwa ko luka bikamusi kwa ko luka libiki na nkamba ye mtanda ko lamba aolamba café aolamba pondu aolamba nkwanga. Imaginez ba sacrificateur lokola bango ko vanda na ville sainte pona koyamba bike bato ti bolenge ti kokola mbuta na témoignage vivant onga nazana yango mwana ngaka obela makasi to ke centre d'accueil pa mama Marguerite okuti ayete bande ko babi kenda delivo pas mbuta to koma na delivo to kuta ki mbuta simplicité ko c'est ça qui bonzambe e bomba mi na simplicité na komi kitisa ayambi biso mwana soda yoko bundela papa mikolo koya obela kati papa za musala makasi ya kosala tout samba munu nkumba c'est pas mama beti libondela amen abeleli grand boussole ye mona kamba mwana ye baye mai nde botikeli biso na 21 banda otinda bango na opesa mai mwana tele mobimba mwana makile zalaki makile zongi parce que moi na bana nanga na pesa bango ni vaccin na pesa bango ni kozongisa makila. Alors j'avais peur na ndenge mwana komaki mwana telemi David abandi ko sakana depuis wana atikala pe comme soldat yango moni peut-être to sala porter avec abi mais je vais dessiner yem ta sala ki ba forme musu na solo batakana ba mama yoda la bana bolingo mipeko misala katanja mbela lingi biso mingi ingomba na biso ezalaki musika makambo ebele kasi bakoko na biso batikaki likambo tata nzambi te banyokamaki kofinga makambo nyonso ya mabe bandimaki na ya solo bamama na moya lelo papa Simo Kimbango akangama mama mwili wakiawanga batikalaka na bambwala misatu basimbaka likambo ya tata nzambi nani mtakotola bango nzaka bango makambo nyonso bandimaki na ya solo soko bandima mpasi wana te alibongoma na biso na moya lelo mwatosaka na boyenga eza te nyonso wana bandimaki lingoma na papa Simo Kimbango ebimi libanda angwala misatu na mama mwili ya wanga anyokami nani mtakokipa ye kanti batikaki likambo ya tata nzambi te balia te basimbaki likambo ya tata nzambi na pasi wana bamonaki biso nyonso ozala lingomba ozala lingomba te oza wana nkamba na mwana bakoko na biso balobaki te ozala nani ngomba ya papa Simo Kimbango soko ebimi biso nyonso na nkamba watotonga otolesa makambo nyonso wana bakoko na biso basalaki nango na ya solo na makambo yosenga tozala bana bolingo mibeko misala totika mabe
totika koyinana tozala eloko moko ndenge bakoko na biso bazalaki parce wana bamonaki nakimaki te tokobakima mwa tosanga na boye ngai eza te mwaya mpe toyeba na ngai eza te totelemi awa mpasi mokimbangu lelo bakangaki ye kimasi mbanza ngungu ekato esili aye na Kisasa twasala makambo nyonso na lutendele eleko ya liboso atiaki yango wana eliko atiaki elemo na teliko mpona nini mokili mokimba leko ya liboso awa na wana tolobaka eliko tozala bana nzambe alingi biso ata nzambe alingi biso atela biso eloko ya kitoko kasi tata nzambe alingaka mabe te koyinana te kofingana te koyina makambo nyonso ya mabe alingi yango te. Donc na côté expérience politique mbuta yaki rassembler donc likambo nyonso ate ngundungu isami bato soki boye pa ya mbuta bokozwa kimia kozwa eloko kolia ape kimia pa tangisi bato abokoli bato alakisi bato mama mwasa libala okokoka te basi ya solo neti ba mama fifi luyola voilà ba mama leko abongo bazwa formation pa ya mbuta kwa kiadi. Donc ce tobito détaillé parcours politique étant que diplomate étant que conseiller direct il y a chef spirituel Azad un grand diplomate. Ce tobito qui est na côté spirituel sans wana ce tobito qui est na côté il y a sacrifice c'est un lot de sacrificateur moni bato na tango ne botangi na Bible il y a Venise na balobi bato baki nzinga table na ke batumbi mbeka bon baki batumbi mbeka baki na mokilo oyo pona kosala pona humanité atiki compte na banque te atiki mapango te akite pona super wax et tout consort na ki wana kosala yango ezanda kisaba mama lelo balanda lokolo yango moni na tie boussole donc boussole likolo ndenge papa maréchal Mobutu abibino bobaka papa denge ndali prophète to nzambe te bobaka tata na ete na ye pamba te bisenga na okoma mokonzi donc bazali loba yango ba conseiller to ba conseiller direct ya mokonzi abule soka lakeli o mala mokei omona abi conseiller direct papa Fumu Mbanza lobi zalawa okozalawa kasi likambo komema mosika basimbio basimbi biso engi kolakisa ke liloba conseiller direct papa Zako alobi le général là c'est un langage il faut pas savoir peur yo hôtel mali boso bakonzi il faut pas qu'on permette ka pesinga basini diplomatique il faut quand tu parles il faut yeba mamboso loba allez réponds-moi comme ça tu connais ça donc so katani abandeli ici donc formation wana n'est pas général yango o moninga na osala liboso parce que bango de ba fabriquer dans la fabrication et outil na le kimbangisme machine ya ba intellectuel yango ba mama bazalaki so no bina détailler maman mbuta kwa kiadi lelote donc toza na célébration il y a centenaire toza na célébration il y a deux parts na Nouvelle Jérusalem au biso to mona te mama ki ko bongisa la humanité pe to ko zela nzambe abeta ngonga le 12 octobre ezali ntiki po ete molili ekabwanana na mabe to palpe o esengeli na 20 pour patron ya 4e génération ndenge na lobi tot Moses o ekozwa l'homme à pan 1800 o ekozwa l'homme ya 1918 to ekozwa l'homme ya 1951 o avandi siko amemi charge la boussole à côté sabiso po mabe etika mokili kasi mokili palpe la iso po ete to sikola malolenge ba on ba bongsela biso donc départ ya mama na mboke santo to ainae yango physiquement bato ba eba kité il a fallu to communiquer na mokili et puis visite ezalaki awa to tchaki na place à Royal na boulevard bato ba ki ba ko kita ba ko kanga ba photo ba ko tuna a pe ezalaki quel jour to saki exposition ezalaki le 2 juillet jour oyo ya ba sacrificateur 37 000 familles déportées bakanga bango ba boma sans cause sans côté des martyrs sans côté des sacrificateurs ba ko kamba tilelo voilà un peu ezali jour moya isengo eza pinzolité kasi célébration ndeko Jospin Luanga émission na biso révélation kimbango ezoke na suka mbuta kwa kiadi ya kufi est-ce que ezali hasard kopema ya mbuta kwa kiadi to ezali esalami nango kaka bongo leçon nini yo kimbangi c'est pas koki kozwa na bopemi ya mama kwa kiadi biso ba archéologue ba to ya bwanya to bengaka yango
mobembo nde bino bobengaka liwane na toyebi biso eloko ekufaka eza te parce que l'esprit etikalaka vivant même nzoto ya de nzoto ya bato mosusu esalama te mpo epola ezali ti lelo eza kovivre soki na kamba toyebi histoire mpona bandela te eza leson monene botika koyimayima banzambe bakufaka te soki bino bomoni bongo eza kaka mbongwana ya changement ya temps pamba te tango tot Moses ayaki bato babeki après ba siècle koya bayebaki teke na 1800 moko koya mais mama ki pa vite annoncer yango tango papa diangenda bingai moko tata nanga bayambani mopepe esengaki ete départ ya papa Kimbangu na 51 réincarnation et ça la ka ba ko tika représentant moko amema nzoto to komi na 51 eloko esalami lelo ezokenda ezali mbongwana kasi biso bana ya bato toza na nzoto leso nini tokoyo kozwa basala nzambe ntango oza na bomoi nzete baye bango na bafuyi tala bafuyi mama tiki bafuyi nyonso toomona bamama basimbi mosala le kimbangisme eza bafuyi ya mama kwaki adi pamba te mama mulu atikelaki bango bénédiction pe coaching kasi biso lelo ofuyi nini oyo tolakisa na mokili kimbangisme fuyi nini oyo tolakisa malgré toza na nzoto ya masumu berere ozangaka te kasi lokola toabana na bato befort ni tosala po ete ba makambo tosa malamu eboma berere na biso esengi bolingo mibeko pe misala me misala monana na bolingo pamba te soki bolingo ezangi oza moto nulle part yango tata grand boussole tot Moses muntu monsi azoyebisa biso ntango nyonso na nkamba ke tobongola bizaleli bamontage balokuta koboma bato koyina bamokosala boye eza na ntina te tala comportement bamama humilité bango bayi na bapasseport soki atia yango lelo oyo moto avandi protocole aozela omela koka akozela batiela ye visa soki alingi kodeplace gouvernement kopesa ye pepo mais tala simplicité baotambola na mituka basien modèle je n'ai jamais vu même papa Mbenza même papa quoi azali conseiller ou asimbi administration ozui boussole ye moko atamboli na ba V8 lokola biso atamboli na ba Volkswagen omona ye kaka na ba sie modèle na bango wana bazolakisa simplicité d'ailleurs okute kaka na chemise moko boye na trailing mais moto aza na signature sino komi président de la République to longa mokolo ya boussole totondi obotondi ndeko Jospin Loanga émission na biso révélation ki banga mokolo malelo et komi na suka ndeto profiter ko rendre ba hommage na biso pe ko souhaiter ba condoléances na libota isantu mobimba pe na libota kimbangiste mobimba kaka ndenge na kolobaka lipa lokuta ekobonga na kazelo na monoko révélation ki banga mokolo malelo komi na suka totondi nzambe pour tulendo lokola pesi biso makasi totondi pe botondi ndeko Loanga na mosala monene osali na mboka ya Egypte pe ndenge o immortaliser lisusu mama na biso mama conseillère direct mbuta nkwaki adi oyo bato bamesana kobenga biso na bino tokutani mikolo mizali koya soki nzambe tata akoba mokili na moto te matondo